na Kabila l'épée. Kabila il faut de longola et Rwanda. Parce que malheur comme na Congo et ça grâce naï. Tous na bokeseni biso na pasteur Mukulu avec Mukulu. On a biso MLP. Tozo milengele na mikilozo ya poto déposer plainte pour funda Kabila. Na cour de cassation et si ba funda ba sénateur na ba député pour azaka sénateur les groupes de 13 parti politique nyonso o bazo sur la république batikala oyamba bango te parce que ndé bazo communiquer zo bima lokola IDPS yamba bango Franck Jonga yamba bango Kitengezo yamba bango bato tout ba tshisekedi moko yamba bango azate. Nous avons combattu pour un état de droit, pour un état de démocratie. Un tshisekediste prêche le respect de texte. La volonté ne peut pas être de ne pas organiser les élections en 2023. On est venu dans une procédure d'exécutif où au Congo, on a encore donné raison à Moïse Katumbi. Au prix des abonnements, cette chaîne est une chaîne idéale, chaîne à la vérité, en gros, on Congo Suisse Télévision. Fidèle ami de Congo Suisse Télévision, à Watuomoni, tous vraiment na balabala, hein, tous ça liboso ya parti na biso, ya papa na biso moi na mboka honorable Franck Biongo, tous ça vraiment na discours makasi o alobeli lelo, ils vraiment très capital, to lobelango to relaxabino tout à l'heure on a ba image, mais avant to banda na plateau na ngai awa na zanga mon côté, na zana moi na mboka maître Bercy o azape mopandi pe kaka ya maître Franck Biongo, à couper c'est la biso malao mawe etali discours ya mwana mboka Franck Biongo. Avant de commencer avec maître Bercy, na pesi mbote na papa na ngai mon boss maître John depuis Suisse, mwana poto ya tongo motema maman Micheline na famille Mobimba, un clin d'œil spécial à mon superviseur papi au Congo Likof sans frontières motema maman Karine et puis na pesi sous mbote na caméraman nanga Enoch Mbala moto Mobimba, bon guérison ma maman chérie Anita moto la chocolate et pourquoi pas ba bisou et belé na Margon Teboa. Quand on a ebisa kibino toza a liboso vraiment ya siège ya Lamuka ya mwana mboka Franck Biongo toza na ndeko Bercy. Bonjour monsieur Bercy. Bonjour maman Langa journal. A réussi à mettre la main sur un terroriste urbain, un prévenu fugitif qui était en fuite, le major Christian Goy, qui, je vois que tout le monde ici a suivi avec beaucoup d'attention les procès de Tchébé à Makala, qu'il a été noté lors de l'audience, ce qui n'a pas été démenti, que Christian Goy, le major Christian Goy, avait bénéficié, quand on a analysé le relevé téléphonique, avait bénéficié du soutien du général John Numbi pour sa fuite au Rwanda où il a été caché. Et le prévenu fugitif a réussi, a été protégé par le régime Kabila et il est revenu à Lubumbashi. Il a eu même le temps d'étudier pendant que le premier juge l'a condamné à mort. Mais bien que condamné à mort, il a eu le temps d'être protégé, sécurisé. Il a même étudié, il a même connu une promotion, il est devenu colonel. Et le changement de régime, l'arrestation de major Christian Goy devenu colonel, la volonté de major Milambwe, Paul Milambwe, de venir comparaître volontairement, lui aussi prévenu fugitif, mais qui cette fois-ci a la bonne foi de venir dire la vérité au peuple congolais. Comme combattants, bien entendu, de la liberté et défenseurs des droits de l'homme, Tchébé nous a défendus nous tous. Il a été tué parce qu'il défend les droits de l'homme. Il est de ma responsabilité citoyenne, comme citoyen et au nom de mon parti, le MLP, nous avons donné des avocats volontaires qui ont rejoint le collectif des avocats. À ce jour donc, les avocats de Veve, Bazana,
et Tchibéa, les avocats des orphelins et de la famille biologique ont déjà saisi l'auditeur général des forces armées de la RDC, le premier président de la haute cour militaire, pour la reprise de ces procès, parce que le rebondissement démontre qu'il y a de faits nouveaux et un autre climat qui permettra l'éclatement de la vérité et ça permettra à ce que le général John Numbi puisse comparaître devant la justice et puisse se défendre. Parce que les familles exigent la comparaison de John Numbi, pas comme un renseignant, mais comme quelqu'un qui a perpétré, comme auteur intellectuel ou matériel, mais pas comme un renseignant. Voilà notre position donc. Nous plaidons en faveur de la reprise, parce que la reprise de ce procès Tchibéa, parce que depuis le 3 septembre qu'on a transféré le prévenu fugitif retrouvé colonel, Major Christian Goy, le peuple est impatient et toutes les familles des victimes, les veuves, les orphelins et les familles biologiques, et je crois que je ne parlais pas au nom de leur famille professionnelle, et je crois qu'à ce moment-là, le devoir de vérité permettra à ce qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé réellement et la justice ce soir sera être. Les derniers points donc, l'avant-dernier point, j'ai parlé le dossier de MCK du président Moïse Katumbi par rapport, bien entendu, à l'instauration de l'état de droit et à la recherche de la vérité. Vous savez que le régime de M. Kabila a causé du tort à beaucoup d'individus, à beaucoup de gens, personnes morales et personnes physiques. MCK, qui est l'entreprise de Moïse Katumbi, il lui a été spolié par des procédures de la dictature. Donc Moïse Katumbi était victime d'une injustice, victime de violations des droits de l'homme. Ses propriétés privées lui ont été arrachées par la volonté de la dictature de Moïse Katumbi. Et comme le monsieur avec qui il avait un problème, à qui on avait donné cette entreprise, était français, M. Beverani, Moïse Katumbi avait déposé une plainte, une requête devant la justice française. Au premier degré, il a gagné pour lui récupérer son entreprise. Les spoliateurs ont fait appel à la Cour de cassation en France et Moïse Katumbi a gagné également en France à la Cour de cassation. Donc, au niveau de la France, il n'a plus de procédure. Et parce qu'il fallait exécuter au Congo, on est venu dans une procédure d'exécution où, au Congo, on a encore donné raison à Moïse Katumbi. À ce jour, il y a eu le certificat de non-appel. Parce qu'il y a eu le certificat de non-appel, parce que vous savez que les dossiers nationaux, je mets beaucoup de recherches pour comprendre certains dossiers. Je ne suis pas le porte-parole, je ne suis pas de son parti, mais c'est parmi les dossiers qu'il faut féliciter le chef de l'État pour l'état de droit et la réhabilitation de la justice. À ce jour donc, Moïse Katumbi a été réinstallé, a récupéré son entreprise, MCK, et bien que les spoliateurs Beveragui avec Nekika et tout l'entourage de l'ancien président tentent en vain d'intimider les structures locales. Moïse Katumbi est réinstallé dans son entreprise. À ce jour, il faut remercier le chef de l'État, personnellement et tous les Congolais, que l'État de droit permettra de réhabiliter les citoyens. Comme vous avez vu, le papa Sakombi, qui est même décédé, ancien ministre du Maréchal, dont on a arraché sa maison.
Mais avec l'état de droit, on a délogé les spoliataires et on a réhabilité la famille Sakombe. De la même manière que la famille Sakombe a été réhabilitée, de la même manière que Moïse Katumbi vient d'être réhabilité, pas parce qu'il a négocié avec quelqu'un, mais parce que la justice a été juste et on a exécuté la décision qui a été prise en France. Le dernier point donc, c'est lié au débat dont j'ai tenté de suivre. La réforme électorale, le G13, la réforme de changement de la Constitution. En un seul mot, j'entends beaucoup de déclarations du report des élections. La question du recensement, ainsi de suite. En un mot, nous avons combattu pour un état de droit, pour un état de démocratie. Un Tshisekediste prêche le respect de texte. La volonté ne peut pas être de ne pas organiser les élections en 2023. La volonté du président de la République, comme Tshisekediste, tout en n'étant pas son porte-parole, c'est d'organiser les élections en 2023. Tout propos tendant à ne pas organiser les élections en 2023 n'est pas touché. C'est le respect du texte. Quant au groupe de G13, de la même manière qu'ils n'ont pas été reçus par le FCC comme le FCC, mais ils n'ont jamais été reçus par la famille qui fait le chef de l'État. Ils ne vous diront pas qu'ils ont été reçus, ni par les hauts représentants du chef de l'État, ni par l'UDPS, ni par tous les autres partis qui sont les chefs de l'État. Donc de la même manière qu'ils n'ont pas été reçus par la famille politique de l'ancien président, le chef de l'État peut le recevoir comme chef de l'État. Ça n'engage pas les partis politiques ou la vision politique du chef de l'État. Tout le monde qui veut voir les présidents. Donc le chef de l'État n'est pas derrière la démarche de G13. Il n'est pas initiataire ni derrière le G13. Ça doit être attendu et être clair. Les changements de la Constitution, quitter le système sauvage universel direct ou semi-direct, ça n'aura pas lieu. Même si tous les parlementaires acceptent ça, le peuple congolais ne permettra pas ça. Donc, l'article verrouillé reste verrouillé. Voilà un peu en termes clairs la petite communication que moi tenue à partager avec vous, mes chers frères et sœurs, et je vous remercie. likambo ya liboso ezali mametali na mokuse. Likambo ya liboso ezali likambo etali M. Kabila. Oyebi ke na constitution M. Kabila aza à la fois sénateur, baopesa salaire à sénateur à vie, na bavantage nango baopesa pe salaire ya ancien chef d'état na bavantage nango. Lokola Mobeko oyo epesi bavantage ebele bolandaki ba $680,000 ya ancien président. Mobeko ya mboka, Mobeko likonzi esengi ete ancien président aza sénateur à vie akobénéficie bavantage ya sénateur. Lokola Mobeko ya l'ancien chef d'État ebuki Mobeko likonzi. Donc Mobeko wana ancien chef d'État bakosalela yango te po eza Mobeko libanda ya Mobeko likonzi ebuki Mobeko likonzi. Mais na article 12 oyo etalisi ete bakongoli nyonso baza kokokana liboso ya mibeko na yango. Donc lokola azali sénateur tozali na bokeseni biso na Pasteur Mukulu évêque Mukulu mpo na biso MLP tozomilengele na mikolo ezoya mpo todepose plainte tofunda Kabila
na cour de cassation esika bafunda ba sénateur na ba député pour azaka sénateur mambo asa président de statut wana ezate o mambo elobi que non ba infraction na mutasara kita mazaki président ezate donc ba infraction asalaki tant azaki président biso to fondé nango de balobi de babomaki bato ba crime de guerre makambo yote salamaki wana babudu dia Congo ba combattant na biso babomaki donc bato wana nyonso to déposer plainte contre M. Kabila pendant les 18 ans de sa gouvernance. Nous avons préparé un dossier en haut. Dans la cour de cassation, nous avons invité nos journalistes beaucoup en haut. Par rapport à Mbongo et à salaire, nous avons immédiatement trésor public à 4 pour vous dire Mbongo dans ce chef d'État parce qu'ils ont un salaire à sénateur, ils ont des salaires de Mbongo nyon soit na bazong sa trésor public, mais pas 4 dans le réseau, il y a pas vous donner un peu de donc, conséquence, le coup la Moubeko à chef d'État et Bouki. Donc, MLP va déposer une plainte à charge de M. Kabila pour Namabine Salina. Donc, il y a crime contre l'humanité, crime du sang, crime politique, crime économique. Nous sommes fausse commune, nous avons préparé un dossier na collectif d'avocats pour se joindre pour nous poursuivre. Donc, il y a une information officielle pour la PSI. Dossier à insécurité, insécurité vraiment pour les na Congo, au Moni, ils na Est, Beni, Bunya, Ozui, Katanga, Ozui Sankuru, Ozui Bakongo, bilo keza kokokana. Ngi ko bakeno batango bazana minduki, bazana ba machette, bazana ba mbeli, pe bazana ba flèche. Ngi ko bakeno bato bakamba kimboka mabe. Bazo lukaba bomamboka pour lobi avec sa responsabilité à Mokozamboka non a pour sécuriser les Congolais té. Le quoi la mambo Katanga bazo préparer nini pour boma balou ba génocide et à balou bana ba non originaire. Cureur des fils la mambo non César Kabila. Donc mon commanditaire la mambo na nyoso César Kabila. Donc na yango donc le col à Mambana et à Bakat Katanga, ils sont la mingi. C'est-à-dire que le gouverneur au Katanga est capable de sécuriser la province de Haut-Katanga. D'ailleurs, la recherche que nous avons menée, nous avons un groupe Moko, les Banoubakat. Toutes les recherches que nous avons menées, on sent qui est le commanditaire de ça. Donc, des Tosengi. Enquête, c'est ça les Maya MONUSCO, na État congolais, on a vu la français, ça de sorte que la conclusion au terme matériel, au terme de tout samba, va traduire en justice. Mais dans l'entretemps, le gouverneur est capable de sécuriser, va suspendre, l'autorité compétente va suspendre immédiatement le gouverneur au Katanga pour incompétence. Parce qu'il est incapable de sécuriser les Batouya au Katanga, la province naïe. Donc, après ça, dans le dossier, il y a Chebea. Dossier, il y a Chebea dans le Biboué. Vous voyez que Chebea est un défenseur à droit de l'homme, il a défendu des buissons sur Nangaï, Chebea a défendu Nangaï. Vous voyez que Makambo Asika est bimi. Major Christian Ngoy na degré à liboso ba condamné à mort. Maintenant baza ko samba ba relever téléphoner l'accès que non mutasunga ki akima na Rwanda ezaki jone nungu et ba famille ya ba victime ba sali jone nungu ba samba. Benos Boulanda qui a mot qui na botala qui batutu ma famille a victime da balaya téléphoner tant ça non il faut que John Numbi asamba pas comme enseignant comme témoin mais comme motoaza soit auteur intellectuel ou auteur matériel il y a infraction donc azai parmi bato azali beba asamba te tilelo alors le kola bakangi moto ala bakimisa ki na Rwanda pour aye ko sala mbeba mususu na combattre ba ko kanga comme terroriste urbain. Comment vous va condamner à mort?
akimi na Rwanda aye kozonga na Lubumbashi condamné à mort hein aye kotanga pe ba élevé en grade comme colonel de bakangier alors ko la bakangier pe lisusu polo milambo kuna na poto iska za l'exil abika za prêt aya koloba vérité ba komona ba nani abomaki Chibea nde na sengi na l'état basala nyonso ba fasse tâche na polo milambo aya awa parce que ba avocat ya ba victime ya ba veuve na ba orphelin ba komeli na famille ya bato bakufa ba komeli auditeur général ya FARDC général Mobutu ba komeli pe premier président ya haute cour militaire na biso MLP to tie ba avocat volontaire kuna kusunga ba famille wana nyonso de sorte que likambo wana toyeba vérité ebembe ya bazana bakundie wapi banani bakomandaki baboma epone babomaki donc conseil donc procès wana ebanda parce que Christian va le 9 septembre de bayaki na ya alors ti leur population baza impatient ba famille baza impatient ndi to sengi na l'état babandila dossier wana ya Fidel Bazana na Floribert Chibea dossier ya suka na inga sukisa eza dossier ya le dossier à MCK Moïse Katumbi. Dossier à MCK Moïse Katumbi na lingana ezali. Na logique ya combat ya état de droit, paix ya démocratie, paix ya recherche ya vérité, ça dit ya solo. Pour la logique à peuple d'abord et là parce que vision à peuple d'abord ya état de droit. Alors na yango donc tango Moïse Katumbi Tungi Samaki. Naza porte-parole de Moïse Katumbi, Naza na partie na été, mais Nazali cherche sur la question congolaise et j'ai la responsabilité de défendre la vérité. J'ai le devoir de vérité. Comme chercheur, donc, nous avons Moutazo Lukapona, vous voyez, ça va dans la vérité. Dans mon azo, son abino awa, Moïse Katumbi assisi pour récupérer la société naïe, au babeni MCK. Société wana tant baza wana kolaye nde ba votola ke nationalité ba kaza sous congolais té nde ba pimela ke droit kozala candidat nde ba votola biloko na ebele y compris société wana tant ba votola ke société wana yesikoyo ta bazaki na poto afundi po mutu o ba pesa ye société azaki français mo azaki mutamosali pa na ye je vois que comment les MCB verra yesikoyo allez na premier degré na poto na France a gagné bato ba voter société naïe bato na basala pe na cour de cassation a gagné pe bango lisusu yesikoyo ba komaki ke dossier wana il faut pas exécuter yango na Congo pour société za na Congo na ndenge ya mibeko de baye na mibeko wana parti ya poto baye na justice ya Congo de justice ya Congo atali ezaki de boye il faut kozongisa ye biloko na ye de ba pesi décision ka moko délai basala ka appel esili batala ba monique ba koy na poto ba koy na Congo donc ma basala appel susu ezati de ba pesi Moïse Katumbi de ba binango certificat de non appel mokando etalisi ke ba me batoyo ba koyi bandimi décision de bon mona ki que bon mona internet que ba wisi à justice bakende kozongisa Moïse Katumbi société naye tango tozosola awa Moïse Katumbi a récupéré société naye batone ya misala nde baza na kati ya société naye nde bavandi donc na likambo wana il faut qu'on remercie l'état de droit au président Tshisekedi atie de bomona ki famille Sakombi babenganaki bango et babotaki papa Sakombi akufaki na souci et c'est ko lele zala kité mais sikoyo l'état de droit bazou famille par exemple bazou sa famille Sakombi ndako na bango ce n'est pas parce que moi na Sakombi baza ministre affaires foncières mais bato tout ya kina ba que le pas moi na papa Sakombi donc bazou si papa Sakombi pas moi la même chose bato tout ba sepeli que Moïse Katumbi a récupéré société naïe. Donc c'est une information pour remercier la République pour l'état de droit. Ils ont permis de traiter bato na kota na droit na bango. De nazo likiate biso MLP bato baboma ki na compte MLP.
bafidèle bazana bacombattant bakufaki bacrime nyonso oyo l'état ya M. Kabila asalaki ke peuple congolais mpe bavictime nyonso bakozala réhabilité baroxi mukendi bango nyonso bazala réhabilité par rapport na état de droit. Donc eza bilembo ezosalaka état de droit eza na marche. Je vois que na soki so réforme électorale bon mametali baélection oyo bozomona groupe ya 13 parlementaire mosusu azoloba no il faut changer constitution nakoyesa bino te naza kote mpo na plan république te mais plan république est le fils d'état Tshisekedi. Il est tshisekédiste comme moi. Moto azo défendre Tshisekedi, le père, il doit déjà tirer le père, il faut que tout s'abibe. L'élection, ils ont en 2023. Ils ont magasin été. Les groupes de 13 partis politiques et nyonso au bazo sur la République, batikala oyamba bango te. Parce que dès que vous communiquez sur Bimalukola, IDPS yamba bango, Franck Djonga yamba bango, Kitengezo yamba bango, bato tout avec Tshisekedi Moukouara yamba bango azate. Le président de la République yamba bango comme IDPS, comme chef politique, comme chef de l'État. Aza derrière bango te, eza bidé na bango moko. Bango moko baza na mandat ba parti politique na bango te. Donc, les marches on a groupe de 13, ça n'engage pas le président, ça n'engage pas ceux qui soutiennent le président. Ils ont la vision politique à chef de l'État te. Il faut que les gens comprennent que le Cambo est un changement de la constitution. Changement de la constitution, la population va voter pour les députés, va voter pour le président, quand les députés vont sénateur, et là parce que tout ça, l'expérience dans 60 et sous la paix, donc dans 100 city, tout le monde a que les députés et les sénateurs vont voter pour le président. Bon, on a pu lire les sénateurs, on a pu lire le gouverneur, bon, on a corruption ezali. Donc, il y a école capité. Donc, ezali, Makele la Wenze, école capité. Les Camboya Moutou, ils ont un recensement. Le recensement, il va permettre de corriger la répartition des sièges. Ici, quand on est belé, et permettre que les sièges soient belés. Mais le recensement, si on passe le recensement à l'élo, pour la Malunga, il faut 5 ans. Donc, il est 2023. Alors, pour la Kotosa Mibeko, il faut que l'État, la société a marché dans le recensement, il faut que ça ait 24 mois. Il y a une technologie pour ça. Il faut recenser dans un délai de 24 mois, il faut électionner ça en 2023. Il faut que l'État se remette en mounion, c'est ça, mais il se remet en 2023. Contrainte, les contraintes en bon côté, la guerre coûte plus cher que les élections. Donc il faut que la réforme, et il faut que, comment on appelle ça, la guerre coûte plus cher. Parce que la guerre coûte $1 million par jour. Alors, les Congolais ne peuvent pas marquer 500 millions de dollars pour les élections en 2023. Et contrairement à Bango, le président Sénat, le président a la volonté d'élection, il faut battre la paix Maël. Bango a dit qu'il faut pour l'élection. Dans ceux qui sont en merci. Et les avantages dans ces chefs d'État avec cette loi-là qui ne peut pas être exécutée ou opérée. Donc, et qu'il reste avec un seul statut de la constitution d'un sénateur à vie. Parce que tout sénateur, on doit, il est justiciable devant la Cour de cassation, comme tout député, donc tout parlementaire. Nous, ça c'est tuer à une autre étape. Nous allons déposer nos plaintes parce que il y a des crimes imprescriptibles, les crimes contre l'humanité, les crimes du sang, les crimes économiques, crimes politiques et toute autre violation des droits humains liés aux atrocités perpétrées par M. Kabila pendant le régime qu'il a dirigé le pays pendant les 18 ans de destruction du pays. Donc, après avoir déposé la plainte et après avoir examiné la plainte au niveau de la Cour de cassation, une lettre du procureur général sera adressée, bien entendu, au président du Sénat pour la levée des immunités. Et n'oubliez pas que ce sont des infractions imprescriptibles. La population soutiendra la plainte et M. Kabila va répondre devant la justice. Alors, dans les cas, dans la pire hypothèse, où, par absurdité donc, que le Sénat tarde à lever les immunités, on va apprécier l'opportunité de voir qu'au Congo, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus moyen, et les dossiers sont transférés à CPI. Et la CPI s'occupera de juger M. Kabila, qui
va répondre de ces actes d'éléments là. D'accord. Y a-t-il une autre question? Moi. Oui, madame. Moi, je dis aux questions. Bote mwana mboka président Faki Diongo. Bote mwana mboka président Faki Diongo. Ndeko Madilu émission mwana mboka RFI émission. Nakanisa te mami masusi komanyola wa tunalukaka nasembola mwa makambo ke na mami masusi komanyola. Tunatali statut ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange ko insiste nango koloba te esengeli atikala na esika moko soit kozala sénateur en vie to asi akokwami solo na oyo epesameli ye te kozala lokola ancien président soki nazonga epa na yo na nyonso wana soki okokoyede mwana moko yo bakolanda yo na molai na mibale soki batuni yo aza obligé ko respecter la loi. Donc moto oyo azotambola na monsieur Reverandi eza kokika ya binika ozotangoma bato te ozobangoza juda monene badémarche okika yazosala na Beverandi ezali énergie de désespoir parce que Katumbi est déjà installé bakodéloger bango na bubeko nini parce que la décision de justice va exécuter yango au nom des chefs de l'État. Et d'ailleurs, je vais vous surprendre. Procès wana na poto. Tant que moi, j'ai gagné na poto parce que la président Félix. Ça va ma élection. Le président Félix a émis de soi que moi, j'ai gagné na poto. Aïe, bien. Donc, ils ont marqué la voyage. Donc, moi, je ne sais pas déguerpir. Ça, il faut ça, c'est déjà des histoires. La justice est là, la justice. Donc, vous avez déguerpir. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonjour, mon amboka Maître Bercy. Bonjour, maman langa journaliste. Maître Bercy, tout ça a vraiment ya liboso ya siège na biso ya mon amboka honorable Franck Biongo. Na ndingisa makasi na discours à lelo o mboka mobimbe ko talaka e ko yokaka na makambo o maître mon amboka Franck Biongo auti koloba par rapport ya ko remercier chef de l'État, notre président de la République Étienne Tshisekedi na ko Salaka Malamu état de droit pardon fidèle ami de Congo sous télévision état de droit ya ko remercier kae olobini ni pon le Franck Biongo alobi amba sembo alobi ambo ya solo na pouvoir il y a 18 ans tout le monde a Messi Kabila grand dictateur muto yo akanga batu anyokola batu alingaki pressa sala musalate alingaki muto lo ba vérité te donc batu mingi bakoti ba prison batu mingi bakoti na sama belé pour na Messi Kabila mais arrivé à chef de l'État au tout le monde le Félix étant que congolais au azana mutema malamu pour na koyede biso ba congolais alors au moni yo moko makambo honorable Franck Biongo alobi eza makambo o ya lisembo ezali ya solo to moni lelo vraiment batu mingi bakangami lelo to moni ma vraiment moi si ya kimbuta bakangiye à l'époque mais c'est Kabila ezalaki te to moni lelo zowe babotole lupangu yalaki ya famille Sakombi to moni lelo nani directeur ya cabinet ya chef de l'État bakangiye to moni lelo réforme ya armée to moni lelo chef de l'État abungisi quand même justice donc babiloko ebele il faut te remercier président to moni gratuité o lelo bana lelo donc gouvernement na biso lelo chef de l'État azongi gratuité gratuité et outil depuis 2006 l'air basalaki constitution mais c'est Kabila mais il faut poursuivre parce que Kabila soka zaki na motema malamu mais le tout le monde ba chegete ba chege on soka asaki gratuité na ne wana mais le ba chege ba limité mais le temps de ba chege ba ya Kabila nda bebisaki quand même président Félix tout le monde azana bolingo ya robongsa mboka tout le monde a resala effort nyo so robongsa mboka alors pour na ba insécurité on a beaucoup mona insécurité so total yango mingi ba terre wana mingi ali bata FCC bata FCC son absamo pour la nini bata FCC batu oyo balinga bakanga chez donc kingu to mona quelques députés oyo balekaki na parlement ba tellement ba bi ba ko kanga chez donc kingu te bon ba député wana papa les maman lelo ba chez donc kingu ko boma batu comment bino ko ça eli ya katanga bato ba ko boma ba sali ba katanga alors pourquoi bino c'est que ezalaki ba jeune bango yango tolobi na yo mususu lobaki azali sentinelle katanga abaki lelo katanga so ba meki katanga ya sa sentinelle nyonso wana so totel ba hôtel wana ezali ba ta FCC hôtel makambo nyonso eza Messi Kabila ba général na bango oyo bazalaki mitema me oyo balingi bakanga mboka en otage yango monde bakosala ba trouble wana nyonso mpona insécurité wana ezalaki président Félix te président Félix ayi kokuta insécurité wana na kati ya mboka oyo mais akosala effort étant que congolais parce que Félix azali congolais azali ndeko na biso propre ba misu baki bandeko na biso te po soki baki bandeko na biso bakoki kosala makambo bakosala te tala lelo Ituri soko landi ba d'origine
makambo wana nyonso batanga quelques généraux oyo bazalaki na kati ya makambo oyo batangaka yango na Monusco jusqu'à présent mais Kabila kangaka ta moko te tomona kangaka ta moko te ba hauteur ya ba guerre oyo nyonso yali bato ba gouverner pendant 18 ans bantu basa ba des autres nyonso eloko nyonso bomona na nzela ya mabe eza mais Kabila donc Félix pour le moment azana innocent tout pesa na Félix tant total ndenge kokende ndenge mboko kotambola. Merci beaucoup kopesa ye temps kopesa ye chance okolobaka nini na oyo mwana mboka monsieur Franck Biongo honorable Franck Biongo auti koloba ye na munoko na ezaka ko féliciter ka mwana mboka président Biongo a vraiment ba beti na mona ye mais comment na ka été nyonso ya président de la République ya mabe ezate nyonso ezaka ka bia zo remercier ka maman c'est to koloba boye parce que Félix a un frère na biso. Mon Félix a frère na biso soki mabeto ya lito koloba frère Félix a ko trahir biso te président Félix parce que aza mwana ya kondo Tshisekedi donc Tshisekedi papa ya démocratie ou la biso combat donc jamais a ko bebisa honneur ya papa na ye donc so ba ko féliciter parce que to mona ba acte ya malamu to moni lelo grâce lelo to moni lelo tala lelo ki facilité pour lelo biso to bima grâce ya lelo ya président Félix biso to za libanda ya moni honorable Franck Biongo bimi bani soki to tali lelo na gratuité d'enseignement quand même pas total lelo bato yo balinga ba tchapso ba rosa malonda ceux qui président de la République abo ya raté ba loi na nyonso donc président ko kene na ba voix ya malamu donc soka ko kumisa pour na esengote soka ko remercier pour na esengote ako tala ba voix o ya malamu moi nzela o ya ko tambola ya linzela o eza sembo na miso bato de biso to ko lingate lelo Félix akoya yango mona ki Josué place mo ba ndeki soka ko samla maboko ko kita bato ba Israël ba risani ba osima maboko Josué pour tombola ngo imata de biso to tombola maboko Félix pour et mata pour yelo soki Félix akoy et kozala échec na biso nyonso ba congolais on comprend parce que ya azali congolais batu biso balingaki biso te balingaki démocratie na mboko te to moni ma démocratie to moni ba marche na ba marche ba kufa te à l'époque Kabila na marche ba ko tirer ba ko boma yo yebi mama ba nyokoli biso mboka Kabila tuko suna ete moyini ba congolais ali mise Kabila. Tala ba fulu o ba tikeli biso na papa Kimbuta donc makambo nyonso eza mais Kabila donc Kabila ne loka lobate to moni Félix quand même aye ba saki na ba projet ba sorte mouton ngolo ba na ba projet mais ba sala kité to moni lo Félix a saki volonté ya sorte mouton abandi ko sala ngo to moni gratuité to moni quand même ba pa ya malamu a libérer ba prisonnier donc to ko féliciter parce que azana bolingo ya ko aider Congo malgré ba to na ba ko tcheli bakal maître Kolobaka était soutenir le président de la République, beaucoup soutenir Yéna Makamala, Kabila Sali et le quoi qui te côté. Au touché, il y a Koloba était saut mouton et Yeba Kosala. Mais depuis Babana Makamala, saut mouton, j'ai inauguration de Rose de la Rose Maté. On continue na saut mouton, au lait, ma poumou ya tout. Le président est pas pour les Kanzana, na elle, va pour faire soki ba embouteillage ezali biloko pe mo eta et umeli moyibi wa ibaka mbongo boye bien mais c'est caméra ibaka mbongo eza mais c'est caméra ce que mais caméra asala ba fantir na été mais le évolution de tongo mona mboko ngako évoluer tongo mona quand même ba soto muto ngako évoluer à partir mais c'est caméra mabe oyo ya salaki donc yoko mona président de la République azana monter ma bato ba lia pe mbongo msi boyi ba na prison donc to ba bloka bongo social ndenge zala malembe mo déjà makamba mukanga lonzo abandi ko landela ngo bato ba yiba donc biloko nyonso ba ko bongisa ngo mbala moko te Congo ça faste dans la superficie à Congo on va trop faste avec le temps tous en a rendima que Congo vous la sauver. Merci beaucoup. Avec le temps on m'a vraiment moi mboka maître Bexi na komona été honorable Franck Biongo aza kokumisa chef de l'état na maya sali pona mwana mboka Moïse Katumbi alobi ete Moïse Katumbi a gagné procès et ça juste puis justice et ça juste pour le bani. Mais oui, ngala on doit la tourner na Moïse Katumbi
na tourner ebola na odi Katanga na yebi Moïse na ba bien belé lelo moni injustice au Kabila salaki aboto qui forme mais c'est Moïse nationalité congolaise a tu Moïse a conseillé ba mercenaire mais ngana na prison na mona ba mercenaire wana te ba salaki tout possible ba casser Moïse qui ne exil mais lelo grâce à Félix Moïse a zongi na Kinshasa Moïse a se retrouvé sur ba entreprise à Moïse donc ba biloko nyonso ba salaki mundele wana ba pesa ki ye na mais c'est Caleb pour pas casser car Moïse au moins quand même justice le ko ke malamu je sais que c'est le rapport te remercier tes maman il faut te remercier donc mon collègue ali oroya to revendre to sololama o est concerné mais c'est Kabila natale lo Kabila nenga bo mimboka oyo na la kisuna ba compagnon Kabila po Kabila zali berger na ba brebis na yo lokola batambo mwamba ba Janine Mabundi ba nani nyonso wana ba papa minene lokola bango ba professeur o kama Kabila na kata kingakata telemi bango ba c'est des colonnes ba ko bumbela Kabila mutu ba ko kende Kabila c'est le côté Kabila c'est la pouvoir te mais comment tout ba professeur ba ko mona ba ko détruire tala ala ya tundu papa mukolo lokola ye à l'époque mon bout ata mon bout nere ye ka mza Kabila nere Kabila place ko ba 15 personnes baza mabe mais ti le lo ba tona baza na Kabila donc il faut soko na bango ba kanga bango il faut ba kende prison bali ba to ba ni ba congolais to na ba to bango mais c'est ça c'est ça c'est bango c'est la prison naka ete bakatange na kati ya Katanga batumbi bureau ya PPRD balobi ete Kabila akosala mosala bien te asalaka mosala pe bien te bakatange batumbi balobi Katanga eza pona RDC mobimba eza kaka ya bakatange te eza kaka ya Kabila te soit disant oh Kabila Katanga ya Kabila te mabe ya Kabila sala kola Hitler na kati Allemagne donc Kabila asali loko ya mabe Kabila bomisi batu anyokoli batu asufri batu yango moni batu balingi ete donc Kabila sala modèle ici donc au moins il va présent africain mingi et ça mawa mingi donc présent moko africain ko bi matin on est tala lelo nani o ya la qui présent ya Sénégal donc au moins la présence Sénégal a des missionnaires l'habitana qui peut sa cour na kata France est-ce que ba ça na modèle te présent sur à côté tala loko yo sala na Côte d'Ivoire Ouattara andi ngami na pouvoir abo sani que peuple o ya ba ki servir bango donc au moins la présence africain ba ça na mité mamabe yango to ba katanga ba sali loko ça malamu na féliciter ba katanga ba sali ba panzi biro wana dans le bureau de la awa et ça on a bien bakanga on a bakasi na monsieur Kabila ba timo siège bango est-ce que ba futa ka moko ba futa ka te ba ça donc to salela bango kalki depuis 2006 lelo combien o ba ko futa on a tra mboka totondi obo peut-être Bercy o aza pembeni ya mwana mboka honorable Franck Biongo na ko répondre ka kitoko na ba question na biso puis na discours o elamusi vraiment mokili ya maître Franck Biongo félicitations papa to moni ete ebele bazaka wana pona ko contredire vraiment chef de l'état mais yo mupanzi ozana pona ko encourager chef de l'état totondi obo tondi musala kitoko continuer bongo eza malamu ya kokumisa ka chef de l'état ya kolobaka malamu o ndeko Franck Biongo azoloba okoloba na nini na bandeko o baza contre chef de l'état bazolinga te chef de l'état akende na bosembo et puis opesa vie na par rapport na makamunyo so pesa Félix c'est le mélaye oh et bon mboko ça ba mboko ça biso tu so Félix c'est le mabe to hotel mélaye to lukane changement côté na mboka pas la kimia sécurité côté ba bali ya malamu donc nous to salia na le président de la République donc mariage on a Félix na Kabila na Kabula pour ça Kabila to peuple congolais ba kolinga mariage wana de wana biso to ça la manifestation to rotambola contre mariage wana ali président Félix nga na tambola na ali bien ya ba yambanga donc ya mba ko ba mingi te donc na ko partager na ba blog na chef malamu mais eloko ko ma ba ko salinde ke libala wana efe pisana est-ce que yo somo muto ke bala satana o ba ko sa ba ka le mal ça peut muto a contribuer qui implique na mboka na biso ko pourquoi ko benga efe satana mwana mboka eloko te BBC sur le critère via ba BBC ateki ba école on va contribuer na nini via ba massacre salami ba lèvement salami ba force commune salami di ateko tout sera mobutu atabo salama te ba nyokoli ba lelo ba arma matungulu bazawap lelo na Thérèse azawap lelo na ni Rosia Kenda lelo ba combattant ya 2019 ba ya 2016 bazawap bazana ba mabele mama omoni ki bloko na donc se pesa so pasi ngai moko victime na koti prison mais c'est Kabila na sala yeni ana sala yeni na mona nga na ndako na akanganga pona di na constitution babi mutu asa na droit ya réclamer ya hotelema article 64 na sala ki o esengaki na 2019 le 19 2016 hotelema tellement ba basa na 5 ans et ce que la nga mais c'est Kabila kanganga ko senga prison on a nous mais le monde ça marche est-ce que bon ça marche je ne vais pas ça depuis là ça va état de droit ça l'état malamu
Merci beaucoup Totondi Obotondi mwana mboka maître Bercy na koningisaka kitoko koningisaka bana Congo Totondi Obotondi mot de la fin na bambote na batu nyonso bazolanda yo. Mot de la fin na pesi batu nyonso mbote na pesi batu nyonso mbote ba congolais tous la ini tous la bomoko mboka ekotambola malamu tolonga na ba distraction ya lamuka ici nini to panzana te tous la bomoko yango moni tribalisme ngo ya donc na koyebisa yo quand les mal bato bandoki bakoko lingite bolamo ba congolais jamais soko mo bato ba ya na tribalisme azandoki po mo buto loba na tieso tous na unité ndem de tambu saramboka to kabwana te tous la bomoko parce que biso to ba congolais même ba congolais te msuba za ba rwandais msuba za ba ougandais msuba ba tanzanais po congolais ko na kombo ba arrêter ba router ba rater okoma no peuple congolais c'est ça se passe okoma étranger moko boye aina mboka ya batu donc ba yela biso na Kabila le paix Kabila il faut de longola et rowana parce que malheur comme la Congo et ça grâce naï. Merci beaucoup fidèle ami de Congo Suisse Télévision. Je vous prie de s'abonner massivement, s'abonner mon côté.